Moi mona kika amemi kuna na ebite nini oya kesa nango. Kasa kangi eti. Otuna ete. Benjamin, on a tika kino na ndapo ngenda église. Oyo se retrouver à ndeni ozo lelabo. D'ailleurs oui pisanga que non. Souvent linga betsanga ba clip, tel samba relation na ye. C'est fona. Loba de jours salaki. Bisanga ya pardon faut masona ko fuka ma pardon. Limbisanga. Et c'est na pardon limbisanga. Aïe pisanga que non na bimana ya ti. Ndiye la mona ya comme ça le waza munene makasi na kotombola ete. Ndiye na kanga porte na kanga fenêtre. Ndiye na go bimana ete. Quoi? Benjamin. Oh yana yo Benjamin pour le saler le quoi pour y. Azoeka leso na oyo late mukoloana apangusi ba mai no bime mukoloana na nzota basi amemela yo manager. Mama, ils mwana oyoka te. Ngalo to kabwani, ngalo ko buma ni. Ya yes. Qui est le quoi bima déjà na yo. Bah il sait que pour continuer sous soit beta penda album, c'est que il faut bima sous na ya marque. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na Bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être kotongela apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'est un bon mot, Ezali, Malboulamu, avant d'être pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambo unayo, totongela bana nesika, nsamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout ça maboko to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nsamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Na bande konyo soto ba kolanda biso un peu partout dans le monde. Na pesi bino vraiment. Balo sako bisi ke zo mi bino na etando na bino eke pour na kolanda. Émission Labino, bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble. Émission de Ekokai na yo, Ekokai na ngai, Ekokai na bisonyo surtout. Abonnez-vous massivement, aimez la vidéo, likez, partagez. Vous ne serez pas dessus. Tolobaka ete na kati ya Chebiso Télévision, Yesu Christ Nde, Motona Yambo, numéro 1. Yende Azali, vraiment sponsor officiel numéro 1. Il y a Chebiso Télévision, pourquoi pas. Il y a Bravo Jésus, Tolobaka ete, cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas bandeko boko tala biso un peu partout pamba ete na lobaka ete otali ngai otali bandeko mingi ezali vraiment bandeko te mingi ezali ngai na yo ndeko kotala ngai obebisi na nzambe wapi ozosumuka kote nini bisika nini oyibi bisika nini obomaki ozwaki mwasa moto otiaki poison kote nini. Christ aza na porte no azobelela yo fungola motema kota Yesu aza na posa kota fanda. Lisumu nino ezo kango tango nyonso zui décision lelo lobo zongeli. Pourquoi quand ozo sala mabe? Pourquoi ozo ina? Pourquoi makamyo surtout ya mabeza tout autour de toi, la haine, la jalousie? Tu es facile à détruire les gens, tu es facile. Yoko c'est le batu makambo. Mais pourquoi? Nzamba na porte no lelo a ebisio te tika. Tika mabe ozo sala, c'est ça le but de cette émission.
Christ aye pour réconcilier ngana yo. To landa chemin moko ezali ya ye, o ezali ya vérité. Et merci beaucoup à l'équipe technique Momba Showbiz Télévision. Pourquoi pas Papa Eli Sinanduku, Mbotenayo. Pourquoi pas mon solo, le certifié. Coup de chapeau à vous. Merci à Maman de Bois depuis France. Pourquoi pas couple pastoral Charlotte, Maman Charlotte Odia. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien depuis Montréal, au Canada. Pourquoi pas Amandoyi Clarisse et le pasteur Oscar. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi pas le pasteur Robert depuis France. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement beaucoup. Merci beaucoup à ma soeur bien-aimée. Merci vraiment pour le geste. Tout ça qui pour nous sommer là-bas na Bambetu. En tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment abonnement depuis les États-Unis. Nous avons pas tout le monde au soutenir qui ne connaissent d'une manière ou d'une autre. Oyo a un problème à pota. Nous avons pas bino. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Je suis passé sur le plateau. Je suis avec un frère à la plateau. Tourmeka Kosolane. Tout va vraiment. Nini Oyo et Memiye Awa na bravo. Jésus. Bonjour mon frère. Bonjour maman. Soyez le bienvenu. Ah merci maman. Comment on est? Comment on a Benjamin? Benjamin. Marié, célibataire? T'es marié. Nazavna célibataire. Célibataire. Ah. Mais accompagné. Pas vraiment maman. D'accord. Merci beaucoup. Aux chrétiens? Bon, dans le bagage naza chrétien mais na kinda rappelle l'église trop tôt. Donc tu es aux chrétiens mon koya quand tu veux. Voilà, sauter un peu ça mi à moi na. Souhaitant un peu ça. Mais quand même tu crois en Christ, à Jésus-Christ. Oui. On dit mais là, Ouais. on dit ma casa Seigneur est sauveur. Ouais. On dit ma qu'il est ressuscité. Ouais. On dit ma qu'il est capable de yorbi qui ça. Ouais. Est-ce qu'on koya mbaye? Problème ça tu Problème exact, hein? On va le faire après l'émission, d'accord? Ah merci. Merci beaucoup. Mais j'aimerais que tu puisses merci à votre solo là. Tu me permets? Problème ça tu. Ok. Éternel Père de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Ce qui a été mort sur ton kosola, à le kumpezo ngakake painayo, tout ce qui va déconner soit zota la bisona étandoike. Pambola Seigneur Jésus, c'est toi qui sondes le cœur et le rang. Yon de ba problème, ba souci, ba difficulté. Ce qui a été au salangolu na yo na mabota et puis na RD Congo. Amen. Amen. Oui, ndeko Benjamin. Nazoyoka. Maman, merci. Ndebo yambinga vraiment. Ndeko Benjamin, est-ce que quand on a quitte comme moi, tu sois à l'aise? Ah, merci. Au cause chapeau na haute na table. D'accord. Ah, merci maman Ndebo yambinga. Na yepe na bosunga ngai. Na yebo sunga ngai. Poso bino bosuinga te lokwa ka basala nzambe. Na yebite soki vi na ngezo kende wapi. Très bien. Ah. Parce que nde moninga bozo monaka mutu mwana atelemi afandi pardon. Nazanga tende na zaboy. Tu mona ende na kotaki nazaki vraiment ya olimba makasi. Maman nazala ba problème ezo tunisa ngai. Maman ndo moninga boy. Nasa pena ngati. Nasa ngati vike. Tu mona kota nazaki tellement ya olimba. Parce que na ebite sonde na zaboy solution ni na kozwa na minute maman. Nazalanga na yaya nanga na baya nanga mibali ya basi tomona même papa te parce que tozalaka na mama papa na biso akenda voyage de mama loba tutika po mona ete to ipete soki ba famille bazala na Kinshasa to ipete mama eko zo malade vu que ba souci ya kotangisa biso ya olesa biso na pasi esa ke mama vraiment akoki aussi pour tango te azui malade. Les maman est malade. Tu vas sunga mama ermo yaya bagi yake luki ngape ya mona bundi na luki mandinga sunga mama ezalaki te. Comme si déjà nazalaki ko meka déjà na beta guitare na continuer mamba musique vu que naza musicien. Ndika na sala mamba musique na nga ya mona kei na orchestre moko ya moma mbongo na ye na sunga mama mona bakisi. De na rokuta na master moko kutansenga ina joteur mo aza producteur soit dit ça producteur
On a mon qui ont tellement chance maman pour nanga parce que maman pena souffrir tellement makasi. Ndena kukutana Joanna lorsque na kutani maman adobila. Maman pena zaki na santé bien ti. Ayisinga ke non ayoka nga na orchestre mona banda beta. Na otanga kombo te zaika ya mutu mo pete pa ayiba ni mwanda. Na banda beta na orchestre wana amonenga na oyemba bien parce que na ndo sala ba vocal wana amayoki na osala bien. Abengi nga ipisinga uzana jeune, uzana talent, na kuipe au produit yo. Salenga pena bien. Ipisinga ke non, ako tanga studio, ipiso na koti studio après obetanga ba clip donc ipisinga mamo tellement ya kitoko et c'est ngai. Mais comme si maman zaki maladie, na kokia ko supporter teke na mona ke maman na ngaza maladie na talisaki producteur wana. Ipisaki ayebisi ngai ke non aosunga nga na mwa mbongo ndambu apesi nga mwa mbongo ndambu nayaki nango napesi mama mpona bakisi yako arrive ke mikolo eleki mama santé kaka ebanda ozalaka bien te ka échanger tokima na mama kangama kaka boye na ndako tokimi ni mbangu na hôpital na bagrande sœur na ngai tokomi wana batransfere biso na hôpital mosusu donc nga mwa mobali nazalaki mpe na nga te. Et arrivé que tu commis en hôpital en haut, bah c'est parce que non mutu yaki na déjà kufi. Maman nanga kufaki. Producteur wana pena soutenaki nga yaki na matanga mama, asala ki tout. Oui, c'est nga ki asala. Après dès ya maman, dès ya ko sala que non. Na continue za na producteur wana na pesa épée chance. Coup du temps on a ko vanda na jour moko ipsinga que non. Aux jeunes à CP nanga tellement makasi yosinga à produire ngai mais na kolobanda ndolo babi que non nyonso eza pas ngai donc ngande mutu azana choix ya kosala so na lingi que un jour na mata na vie bien na koma so ndeni na vie mais na comprendre ki epena bien ti après jour moi ebengisa na ndako na ye je crois ayebisinga que non azana elomo fa yebisa ngai. Voilà déjà tout ça il a déjà denzembo tout beti na studio ce qu'il faut to continuer pour ça ba clip nzembo wana l'air ay bien na ndako afin ce que bandiru bana ba parabole tellement nando comprendre été parce que nga mambwana na yebi na nga ngote nga za chanteur ici après il sera que non on a payé ça quelque chose on a payé c'est là qu'on a joué là mais nando comprendre ngote après il sera que non ça ba ya mi balé abaya mi balé ça na mwana fo au coucher na ya na yo moko et ça lenga tellement émotion na ibeti ya na ngai na ko coucher na comment o ba moninga ba kolisi tina zo kola na misu na bango na bando sala ngo ndenge nini na ndenge ya zali donc et troublenga tellement makasi ebisinga que non soki kaka na sali yango directement na ko fongwama plus mbongo pe ko ya plus ko betanga pe ba clip donc a convaincre nga pena makasi abino atindenga na bomate mais so tali boza azane pena normal mutu normal pena azana été lokwa soki oyeba ko azana mambanzela mabeti mutu bando yipsanga pe mambo ya nzambe pe yosango sambela ka lutu na ngai pe et ko arrivé akina ndaku na raisonner na moneka na chouati fallait qu'on a ça lango parce que tu souffres tellement makasi maman na yebisa donc tu souffres tellement makasi dès qu'on arrivé que ya na ngai moko ya mi balonga na landi c'est comme si alinga pe moi komela masanga je mona kepa producteur wana pese ngai $30 na ye na vandisi ya na yebisi ya que non ndongo mela kale lo fonga na mela na yo ye muta bandaki asombi pe aye pa sombeli nganga pe na motiver $30 wana na sombi pe masanga to ndio mela na ye tellement ya liboso akendaki église po ya sambela ka moi trop akendaki église fala la na vie pour na église to meli na ye to meli na comprendre que fonga na banda mela mais na bandenge mo boité po na yebaki déjà que non ya olangwa parce que ya azani mutamias malangwa alangwa na trop donc na mona déjà qui a comme déjà masanga déjà côté qui ende na mona qui ça bien na baxi na ba
ba whisky falinga pe whisky de na kotia whisky on a lorsqu'à meli ekota qui est tellement ekoti ande baso ile ko sala ti akwei kawa mu baluka asandi ndambu kuti donc kao ndi encore tout ça là kangana ina ndako na ki omona ki na profiter na sala loko oyo manager wana lobaki producteur wana nga produire nga ndi azapi munene tellement to na ko tombula iti na kangeka ndako za ndako eza chambre salon kangi ndako ka place wana zalaki wana na profiter na salle nyonso nga na ça tu as couché avec ta sœur mais au sala qui en yaya réponds na sala ki maman ok tu évolues ton na sala yango na lingeta yi bagenga na sala yango parce que là surtout ka mona bien te que là au moins m'a passé azwaki papier mouchoir na essuyer na pangusi na longoli ba salti nyonso encore manager ana ipsaki ngai ke non so na coucher na ya na ngai faut na zwa soit sous-vêtement na ye ou bien c'est donc eloka sous-vêtement kaka na kende ba basala ka bongo basenga bongo yondo yeba eti tina kendaki na zwi sous-vêtement na ye na miki ko arranger na koti na banini na ba papier wana osuwaki na kende na nyonso ba na fulu te to na zwi wana na ye kende nango na kena opa na ye asepelaki tellement makasi akabilinga ku $50 sepelaki makasi ayebsinga ke non nde nasali déjà bongo makambo nanga eke bien de okota tobakisa banzembo na studio tosala mpe na baclip et arrivé une semaine après namoni yaya komi grande sœur nanga oyo nalandi lokola biloko moko mobimi na nzoto donc ezalaki lokola maladi mo boye mais naza na yawe pene eloko te nakanisa ye pe teke ekozala mpona bongo nde nasala ye bongo me namonaka biloko mo ebimi ye ti eleka quelques semaines akute na manager wana ayesanga mpe eloko te so naye kaka tosoli na kabelinga mpesinga transport nayebisi mais déjà oyebisaki nga tokota studio tobakisa banzembo wana tosali kaka 2 chansons et puis obetisanga clip nango en plus okutanisaka na barelation na yo ndenga ndolo mais nayebi te jusqu'à quand parce que déjà nzembo déjà studio vandi tellement trop ayebisanga ke non akotanga studio mais eosenga nabima lisu na yaya nanga oyo mosusu wana ouais kawe bobimai na ye te mosusu oyo yaya ya liboso ok ayebisinga nakushe na yaya nanga wana donc namona eloko donc nayoka elokola kaki mona matoyi ya liboso kutu na nasalango na pasi aya mibale lisusu donc nasilikaki tellement makasi donc abandi kutu kogangi yanga esinga yozosilika nga me yosala makambo donc nazalaki mpe na ngati nazalaki ngati ayebisinga loko oyebi bamambo nazoyebisa oyebaki soki ebeta wana bato mosusu yo nde okufa donc lorsque kaka alobi bongo directement nasantaki naza ngati naraisonne mbala moko na yaya su biloko ezobime na nzoto donc mama nayebisa yo donc nazalaki susu ngai te donc nayezonga na ndako nalobi jamais ya nanga nasambelaka d'abord makasi en plus na obanda na ndenge ni yamelaka masanga te donc elekele nga nazwaki tellement temps ya koyeba kogere likambo me nakokaki te natali nde bazalaka nayebisa bango navandisa bango nayebisa bango ke tala mambo yosalanga boye tali ngosana lokola moto wana bangisaki ngai yebisaki ngai non so nalobi nakokufa namonaki ete nakende na église nakima na église nakeloba na église donc je ezalaki te. Tu as essayé quand même de coucher avec ta sœur aînée? Te wana salaki yango te. Salaki yango te. Wana salaki yango te na boyaki. Boyaki. Ok, d'accord. On a des questions Tonayo. Quand tu as couché avec ta sœur, Obi Aza avant yo. Avant ngam na landi. D'accord. A remarqué qui a couché na mbal na tongo na. Bon, comme si nga pe nazalaki te na tongo wana, na yebiki soka yebisaki ya liboso, mais nga yebisa nga ba mamu na yemsusu te alobaki pe loko te. Bon, c'est d'habitude en fait améler l'alcool trop. Oui, et arrive à soi améler l'alcool. Ah, c'est les saranabongo. Ah, ya rani na ba kwiti pe na ndako ya mo. C'est que soit améler kwiti
il se retrouve avec des hommes comme ça. Soyez à comprendre bien. Parce que non, c'est possible, mon frère, c'est possible. Parce qu'une fille déjà, ceux qui a reconnaître qu'il a couché ou qu'il n'a pas couché avec un homme. Bon, en fait, on va voir dès qu'il est aux gens qui est déjà dans le téléphone parce que peut-être question il y a mérité. Ok. Si yo manager yo lié Silip yande kono ya mwasi et puis yo lié ceux qui va papier mouchoir ou suya qui ndeko na yo. Car ya ndeko no mwasi to na papier mouchoir na yo pe. Ti na zoeka ona pangusa ki ndeko na. Ka oyo pangusa ndeko na yo. Nde yango yo mema ekuna. Ok. Pour qu'à payer ça va $50, ça on a comprendre bien. Tout ce qu'il te donne est à $50, na ningo côté studio, pour ça studio le kuta. Ce que tu m'as dit no makambo na yo mon a pensé na yo. Ata une minute tu réfléchissais que et cause après bilo mo boza na monde à mon lili. Bon, est-ce que c'est normal? Est-ce que dans la vie normale tu peux coucher avec ta sœur? Ti, au salangote. Depuis au salangote. Mais au salangote parce que quelqu'un t'a demandé quelque chose de comme ça. Et puis quand tu as eu la réflexion pour la deuxième fois de coucher avec ta sœur aînée, pourquoi pas le faire aussi na sœur non il fallait aussi réfléchir. On a mon qui a tellement sérieux. So tali en plus na matanga maman ya qui a construit a contribué à dépenses. Oui, bon, a contribué à qui vraiment belé. Ce qu'on appelle ça qui n'a pas qui le grand frère, le papa, donc n'a pas ça qui pena confiance ma casse. Donc il y a un moniteur brisque qui est le bongo. Est-ce que ça peut bien n'angai tandis na tu souffrir, il y a un moniteur liboso dans qui pena na choix qui na ça. À part que le bano que soro lobby secret au kufa. Abaksa qui sous et qui la moussous. Bon, ti ya lobeka qui non sur na lobby. Na bimisi ke na kufa donc il faut na salango parce que si on a salango mbala moko place ma amna sur funga donc so bimisi c'est gros kufa donc nengo lo bana biso bo c'est gros kufa on a kimi maman na ebité kutu dans na ebiki bino ko ba sala nzambe o kufa te ya elo ezate on est ça ba intimidation et comme à réalité ce qui yo moko fungo motema no panzambe te nde ba bomi yo mais ça c'est repentir sincèrement Oyambu Christ comme Seigneur et Sauveur. Zamba sauvera. Il va te sauver. Il est venu libérer quoi? Les captifs, les opprimés. Ayo l'uzami kumba la bisognon surtout non, c'est ce qu'il a fait sur la croix, non? Les problèmes maintenant c'est pas de Jésus, les problèmes c'est toi la personne. Si tu as peur de cet homme recouf à paix à solo. Pardon. Non, biso to rebondel. Une partie tikalio. Que tu sois sincère dans ton cœur. On va le faire. Maintenant, pour qu'il y ait une deuxième possibilité, est-ce que tu veux maintenant quoi? Qu'on fasse quoi? À part la prière, qu'est-ce que tu veux encore? Na linga kinde na ye awa. Na bobenga bango ya na ngabaya awa comme ça. Pour placer bien na websa bango za awa pour nda kuna ebité soki ba comprendre nga na ebité yana psa libosa za tellement vital makasi. On a ebité so ba zongo ndenge ni awa ndebo na ebité so bat basé belé. D'accord, nga kutata soki lobe na nga ki ote na ekapo nga na oka biso ka bosunga nga na prière nga na loba non bandeko inusa mabe fo ba yeba ça peut une partie il y a confession hein, une branche sous ya confession d'une manière au lobby peut quand même mabe ya bateau ça que biso en vérité qui na sala ki o mabe ba on va dire ko limbisa yo après nzamba une intervention. D'accord. Merci beaucoup. On va prendre une pause et puis on se retrouve après la pub. Merci. Sala, juste, Yabolingo, Ponaba Orphelin. Felina, les âmes que pleurent, à venir, Yaba Orphelin. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Orphelin, Abisso, bravo, Jésus.
Merci beaucoup. Na bande connu, ça va soutenir Kibiso moralement, financièrement, spirituellement. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Inauguration de Biso et Kitoko. Vraiment, Dieu était au contrôle de tout. Merci aussi à vous, le frère Mike Kalambay. Merci vraiment de nous accompagner durant cet événement de l'inauguration. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'était vraiment waouh, c'était bien avec les enfants, vraiment. En tout cas, l'homme de Dieu, merci beaucoup. Nzamba Pambolayo. Que Dieu vous bénisse aussi dans le stade de martyr le 27 de ce mois. Vraiment, que Dieu vous accompagne pour l'adoration. Merci beaucoup à tout le monde qui vraiment du cœur avec nous à soutenir surtout sur le plan financier. En tout cas, Nzamba Pambolayo, Nzamba Pambola, le frère Samuel Bika depuis Lubumbashi. Merci pour tout ce que tu as fait. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Vous avez besoin. Il y a qu'à soutenir Barnabiso. Maintenant, l'orphelinat est officiel. Vraiment officiel. Bilomo Bozomo na déjà na Bilili, c'est déjà waouh. On est là avec les enfants. Venez na Matete, na quartier Viaza, na Veni Viaza aussi, numéro 27A. Toza wanana bana. Vous avez besoin de contribuer, vous avez besoin aussi là-bas. On a encore besoin de beaucoup de choses. Tosomba qui ba lindambu. Tosombaki bambetu tosombaki ndeko atindela biso déjà bon tosombaki weza na ba place mi ba lewana maintenant tosombaki pe quelques lits normalement il fait tous à moins à 10 lits on a acheté déjà 5 totika na 5 lits ndeko azotala biso betisami otutisami na ko contribuer n'hésitez pas à appeler et kozala malamu mingi batu surtout bazana besoin ya kosomba lopangu na sele bambu vozo bengange belé. Mais bosomba te bosomba eza pour l'intérêt na ngate mais pour l'intérêt na bino lobi lopa wane koma na mbongo ebele kozala malamu mi bobenga na plus 243 81 00 27 303 plus 243 81 00 27 303 bobengi pour na ba terrain na sele bambu ezali 20 sur 20 eza place moko ya bien ya kitoko nzambe apambola batu nyonso to ba ko soutenir biso. D'ici là, tozo kita na fondation Chic Mukadi, otala ba vieillard na Kitambo. Vraiment d'ici là, je sais que toi aussi ça j'y étais. Nous tenions ça tout ça mis à besoin sunga ba vieillard, bobengi biso et aux ala mala mingi. Ndeko Benjamin. Maman. Maintenant, so ba sœur non ba boyo pardonne. bosalaka effort pour convaincre bango parce que nayebi bango nde bazalaka surtout wa liboso aza même oyo mibale baza tellement dire. Est-ce que oyebi quand même que tu reconnais quand même que ce que tu as fait c'est mal? Ouais, reconnaître. Est-ce que oyeba que zwi nzoto ya ndeko na vie ya ndeko na yo otiki yango kuna o mwasi o alandi yo oyebi te to na expliquer yo. Moi amonaki kaka amemi kuna nayebi te nini oyo akesala nango kasi akangi ete akangi vini nyonso silip oyo eza intimité ya ndeko na yo etikali kuna na temple ya moto wana aza moto ya molili ozwi nzoto na ye ya bomwasi nyonso abimisaki wana mokobosanganaki. Excusez-moi je te le dire comme ça et batéléspectateur mpo baexcuse ngai ozwi yango ke tika yango tu sais pas que ça lié na makila ndeza vie ya moto. Voilà so bandeko basi bakomi bakota. Que Dieu vraiment protège notre frère Benjamin. Je sais que Dieu est au contrôle, il est le Dieu vivant. A Okangola yo bandeko bakota so bakomi bakota. Maintenant ça fait combien de temps beaucoup dans la suna manager en route? Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Prenez place. Oui. Oula nizo leka Benjamin. C'est que on a ni problème ni ça. ngapi babenga aya Fanda. Mama Vanda. Na yambi bino. Kombo na Marthe. Marthe. Yaya yo kombo na Tina. Tina.
Vous avez direct qui a besoin. Oui. Vous en avez pas. Na cancer na. Grand sœur. Bon, yaya. On a pas un cancer, mais. Ma parent la bino bazate. oyebi ke nga na esobe toyokanaka te nateki demi français mwana beti de frère otere canada échoué mbonga passion babimisi biso visa mabe totelengani na aéroport soka yoki yango akotola biso kasi asa yoki yango ye wana mwana ne azotindelaka ye bambongo bandeko na nga guerre d'esprit ya nini tozalaka na yango baruba moto atunaka aliaka nyama ekela te oyanga mwana enko une femme Canada. osalaki ndenge nini nde omomoni biso totamboli awa lingwala zo na tushasa momba bakotikosi biso batraite po toretrouve place otomoni boye mon peuple périt faute de connaissance makelele etondi kishasa mobimba me baosala eloko kolonga te biso toza na esika kobonga te tozali na croisement des avenues Willery et Dodoma mwana po akende akofuta combien po abeta defini loterie abona Canada singleton oyo tobengi motu moko eza nango na 7 $. Couple eza na 15 $. En famille peu importe le nombre eza ka 20 $. Alors mpona koinforme bino na baservice mosusu oyo toza nango na kati ya agence na biso le corp entre express Canada multiservice toza na inscription na université ya Ottawa tozosala mpe inscription na université ya Moncton tozosala mpe inscription na université ya Trois-Rivières. namoni ke na agence oyo Canada ya sirisi entre express Canada société amity service licor Donc, totikalaki na mama. Totikalaki na mama, en tout cas, tovandi ti mama malade, en tout cas, na ndenge mama pe ayaki kokufa atiki nga na baleki na nga oyo. O mwana suka na biso nga mutu nabokolaka bango. Ok. Nde nalalaki na église. Nde obokolaka bango. Nabokolaka bango. To baza en charge na charge na nga nabokolaka bango. Na ye o alandinga o mwana suka na biso. Donc yo la mingi na église. La mingi na église. Ok, d'accord Zela. Merci beaucoup. Ndeko na bino mobali. Botala e bien. Bozwa kaye bongo. Ti. Bon, quand vous le voyez comme ça en train de pleurer. Et ça, c'est bien te. Parce que vous tournez là, vous tournez là. Benjamin, on a tika kino na pour kenda église. On se retrouver à ande nyozo lilabo. Problème ni. Bon. Yatina. Oui. Yamart. Ndeko na bino azana secret moko. Azana poyo kanga bien. Bien maman. Azana secret moko o azana linga yebisa. O bino oyebite surtout yo. Oyebite. Na ndenge yo po bokola bango. Oyebite makambo nini oyo. Ndeki yo mibale basalaki na kati ya ndako. Yo ke na église. Tikaka ndako. Na butu ya na makambo elekana oyo oyebite. Maintenant lingate ebima na munoko nanga. Ebima na munoko ya Benjamin. Obino boyoka. Ya Benjamin. Zala na bref, au moins nous expliquer un bele wana, c'était juste pour me donner quand même au comment wana wapi. Mais awa lobaka ka là où il y a le problème en fait. D'accord? Merci. Ya manager. Ouais, ya kana de wana place ya pour faire produire ngai. Ndinga benga nga na ayibo yebisanga tusa na ye ko mo fa produire ngai ndeka lo ba na fu na funga ba pesa ba relation na ndira bando expliquer bino ke nga na funga ma na ko ma kala mingi te na ndira bando yebisa bino ke na rose na kala mingi te na ko ma mbongo blobi ezali ka ba jeti na ndolo ezali pena ki no asira ki ngai pesa nga ke no funga ma na ko ma mbongo d'ailleurs oui ça que non soit il a bé ça ba clip tel ça ba relation na ye c'est fona
Yaya osalaki yango. Loba déjà osalaki. Limbisanga ya pardon fumaso na kofuka ma pardon. Limbisanga eti na pardon limbisanga. Ayebisanga ke nona na bima na yatina. Na coucher na ye. So na sali yango nde na funga mana kuma na mbongo ebele na kuma donc nago etroublé nga tellement talaka za na kosala ngo tia tina nde nazaka na ye ebisaki na kokate ebisanga kino funa sala ngo nde da ebisanga funa sala ngo nde nazomi na ndako tellement napesaki confiance makasi jour okendaka veiller na église ozalaki na clôture ya séminaire alobi nango okende veille ototikaka na ya tina nde tobanda omela ya sombede asombe bamasanga ne batirmbo na yo wana nga na ye na bakisi ba whisky po tomela la tomela namonaki akomi na nde akomaka deja so ameli lera lango na bakisi susu whisky ndambo akoperdre akweyaki pena banda sanzi akwei nde namona comme ça lowa aza monene makasi na kotombola ete nde nakanga porte nakangi na fenêtre nde nakobima na ye. Quoi? Jamais. Pour nous c'est le coboy. Oh yana yo mais jamais pour nous c'est le coboy. Ok, coucher na nga. Mais jamais le coboy c'est pour la nini. Oh yana yo. Ah maman. Après ils avaient reçu la monde de la joie qui sous-vêtement na yo. Alors sous-vêtement na yo. Bon ça caleçon. Non yeba pete. Alors caleçon na yo la te mukoloana. Apangusi ba mai no bime mukoloana na nzota basi amemela yo manager. Yango elongo na luka oyo sali katanda kuno munyo mute sous-vêtement nga yo zwa ngo omema ngo okenda na ngo tema maboza pa tema maboza ndoki oh yana yo po no sali boy beja oh yana yo to tema mate tema mate ngalo tema mabe oh yana yo ah mama isonga na yo kate ngalo to kabwani ngalo ko boma hino ya yeso ko bomo te ngalo bo uza mate je ko mtema mate ya soki ngana mko ya maman Marthe Fanda bon ya Marthe ya maman c'est calme na dit que ça la passe oyebite obanomi ya masanga opushe na ndeko na se alcool oyebaki te et ça la passe kutu ya mabeza nde nga mimi susu ayo bonzoto na bo mwasa ketika ngo na temple wana eza malamu te mais problème ezali awa ya Benjamin sili sala mukuse pour que toi bandeni toko sunga bino na suka ndele na zunga kiona ba manager akome lokwa uka osala kwa uko ya mona ye azate na yako benga na za bezo to sura na kutana na ebiseki no mais depuis ebisenga na sala déjà nyonso parce que pele makase na ilaki sous-vêtement tina ndaye ibisanga ke non yo senga lisusu obimana ya na mususu wana wa mukulu de na yemuna gisalenga tellement troublé bingai na sala supa na bimasuna ya na ngabu tasambila milamba na ubana ninge nini kuna sala ngo na une stratégie ni d'accord merci beaucoup ndenge zaboye batinda kiye loko abimai déjà na yo bah c'est que pour à continuer sous soit beta penda album c'est que il faut abima suna ya Marthe ninga zawana ndia monique moi abima na ya Marthe ezate ce que problème est que muto na ebisi so asala ngote okufa siko oza aposa bobima na ya Marthe po kufa te to ningeni te za aposa mande na ebosa mbeli na ngai bango pe balimbisa ngabu so balimbisa ngalo tsiko limbisa ya balobi ya kokufa ndeko mama ngalo tsiko limbisa mono to ndoki no tsiko lo limbisa te fina ngamo bimba mama kubi papa kubi akokwendo na pasi mama yo ebisiro ndeko tina pula nyo sali bo ya na yo omoni ndeko na mobali
Aza entre la vie et la mort. Aza entre la vie. Yaya yaka. Yaya yaka. Maman no yati. S'il vous plaît, madame. Qui n'a vu entre la vie et la mort. Bokoli bino la pasi Benjamin oyana yo kula ni ndeko tika kolakela ndeko na mabe tika kobimisa maloba kaya kokufa kufa ndeko tika vraiment yaya papa opini yo Benjamin na opini yo papa kufi mama kufi aboko bino la pasi Benjamin oza ya no pula ni ko sala boye oza mutema mabe Déjà, moi, je ma opinion. Ya Marthe. Maman. Ya Marthe. Ya Marthe. Maman. Maman, beaucoup de la passe. Mais je me prends le saliboyer. Mais jamais. Est-ce que vous limbisa? Est-ce que vous limbisa? Est-ce que vous limbisa? Pardon. Tazolinga yo yaya, mutoza yaya yo kwa yo swara charge. Na yebi ke ndeko mobali, ndeko mwasi abimi, aoza na passe na mutema. Mais lokola yo sa yaya, ya Marthe s'il vous plaît. Na yebi ke zo sa la passe, mais s'il vous plaît. Yo sambela rati. Yo la la en église, yo kenda ko sambela. Yo sa ndenge mona ndeko no ya mwasi te. Yo nde komi lokwa maman na bango, yo ndo sa la pouvoir. Ya Marthe. Ya Marthe, est-ce que koyo kanga? Tika no kolila. Na olingo tiko lelo yo kanga. D'accord? Ça va? Hein? Siko ndenge ndeko tondimi asa mutema mabe. To condamner ba art no so saleza mabe. Ava kutu bino boya. Nga deja na bando condamner ba art o Benjamin Salaki. Asali makambo eza mabe. Mais nga na otoza ba chrétien to sambelaka. Nga pe na servante de Dieu talanga no. Talanga ya Marthe. Nga pe na servante de Dieu. Ningo usayela nzambe za ninga pena sela nzambe na olinge tonke yo za mama loko za souci ya baleki na ozo place na mutema yo bana na ko limbisa ndeko na mobile nebike za pasi oza kutu sauver mutabiki si yo po bimana oteza nzambe akoka pe kozwa eloko moko o batela ba jeune fille msusu pe drogue msusu pe loro moko boye pe atelo na kati bobimi pe na ye omona msu alinga ya oyebi sopo ngo yeba pete monika ndeko akomi na bambongo mais asali yango te po yete muto asali yango te za nzambe na yo nda défendre yo po ya salo mabete nazo lingo comprendre wala oluka place na motema no limbisa ndeko na bino akei to luka ndenge nini to ko calmer mais yo lokoza ya so limbisi ye Orlando yo limbisa. D'accord? Omoni Bible zo yebisa biso yaya. Moitié si ces yebisa biso na yebi ko yebi passage wana bien. Tant Christ azoloba ndenge ni to ko prier notre Père qui est aux cieux to andi ko kende to sala kwa bata synagogue te to so sala kwa to sambela nzoka ni to sambela ta bandi ko loba makambo pardon. Kanisa mabe boni osala na mokinza mbalimbisaka. Boni opesha kaliboso nzambe chaque jour avola lo senga nzambe pardon te. Hein? Ay kasi. Usengaka. Siko ya sengeka msumba na moko. Yo mso senga nzambe mbele. Et puis Bible zo ebisa biso pardonner combien 7 ans 7 fois 7. Yeah. Ça va ya Marthe? Ça va? D'accord? Tu le pardonnes? Non, non, soit non, le quoi chrétienne. Tu pardonnes?
Tu peux les pardonner? D'accord. T'as la yebise olibisi. Merci, merci, merci. Ok. D'accord. Il y a Benjamin, ta soeur t'a pardonné. Je sais que la situation. Tu dois rester à l'église. Yaya. Biso tokosala otoyosa de notre manière awa. Toza na viaza. Na matete. Numéro 27A. Toyambara wana chaque jeudi. Na tongo. Pendant tongo ti 12 heures. Bato vous avez un problème. Vous avez besoin de prière. Vous avez besoin de consultation. Mais bato ba Hollande biso ba ko benga mais bino boye. Mais quand na bino quoi eza urgent boya lobby. Lelo to sa prière mais lobby boye na matete. Mais na ba séance mususu etika lokoya mais là en attendant là où place au kenda en église. Top so to aussi ça. To ça la moi prémission. D'accord? To koto na katikati ba serviteur to bonde pona. Na nité to ça la moi pleine émission, OK? To ça la ngo na bureau kuna bureau eza to bonde la pona. Mais wana na sima nango OK, o memi en église. OK, tike en église o expliquer pasteur na bino. Makambo wana ba olandela kae biso pe to olandela kae pour que délivrance yaya. Tika nyonso tu wana. Fungola motema no kota Christ katina. O yambaye comme Seigneur et Sauveur. OK? Amen. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nzamba pambola bino bo tenir de konabisa moi sabimi à rigueur parce que azali nase à choc na se ngaku na mu akokolobate ce que je vois bo comprendre yé mais était ande biso bande ko basi to mila masanga. Omila masanga ti na ba niveau langue oza ko se contrôler même pas ozo yeba même pas que mobali amateli yo akiteli oyebi no kutu. Il y a des genres de filles soit meli masanga suka ne fois coucher na moi si basa tale bele na mobali plutôt soit meli masanga suka fois zo ka mobali siko tala ndeko na biso lelo à cause de ça nde ba kezwa biloko ne nzoto ba memi on a temple tala maman na biso aza sauvé pourquoi eza prière yango na lingi ngana to ya to landa nzela ya Yesu Christ Masia e kozala mala mingi soki Christ azongi te ngala bino to kuteli mbala sima ya marti boya tokende. Sala, Just et Abolingo pour n'avoir orphelin. Felina, le âme que pleure, à venir, Yaba orphelin.